sur la condamnation de l'ex-chef de guerre du MLC, Jean-Pierre Mbemba Ngombo. 36 ans de prison ferme, Cour internationale de justice, CPI, contacter la Cour, veuillez adresser toute correspondance dans l'une des deux langues de travail de la Cour, les français ou l'anglais. Cour internationale de justice, palais de la paix, Carnegie Plain, numéro 2, 2517, KG La Haye, Pays-Bas, téléphone plus 31 070 302 23 23. Alors, ndenge tolobi ke tozo kebisa bato ba ochala mobulu pamba parce que kotinda bato na ba mobulu wana vraiment eza malamu te. Alors Jean-Pierre Mbemba sikoyo 36 ans de prison ferme oyo CPI a PCA ezali eloko moko oyo eza malamu te pona koloba me muto a bato ba kolanda ye sikoyo po bazo sala babuzo ba mingi ya kotinda bato na kosala mobulu. Donc eza Kamere, Martin Fayulu na Katumbi, parce que bino pe beaucoup peut influencer batou basala mobulu. Alors notre pays tous en a besoin de paix. Alors Jean-Pierre Mbemba aboma penda batou ndé nazolo ba awa ngai mo nazara na kanda pasi na motema parce que mon ami penda kufa. Boyebi bino nyoso tu igo tazambi akufa donc basoda ya Jean-Pierre Mbemba ba beta et soki ba balo baloba kufa. Alors ils lo que ça la passe. Alors on a vendre na mo na er moko ce qui a vendu, ce qui est le bout ni moi na le que non, Jean-Pierre Mbemba bimaro le bakuti que na vanda kufa kuna parce que papa na yabi ki akufa likolo na ye. Donc ako lingate parce que il doit pesa moi na âge à 7 ans. Donc ça la passi. Abana ko yara de temps en temps chaque 2 semaines na yelondo akutana ba na zo pesa mo bambongo ndinga zala bien soka zala na minute oyo be makambo nyusu na mona na ko mona ka yangote. Alors to pedra ye likolo Jean-Pierre Mbemba. Donc alors donc ba preuve penezali o bato pena boma pena yebani apa o bamsuku to yebate. Alors azana 36 ans. Alors bino ba opposa ba Martin Fayulu bozo bomisa ba innocent ba. Ya bimisa ba to libanda pona basala ka mobulo alors bino bozo bino ba la famille na bino bazo kufate. Ba innocent bazo beta matozana bato ozo mona baza ba kabiliste mais ce sont des innocents na bolingo ya mboka. Bazo bimisa ba mituna bango pona ko sipote mboka na bango. Alors bino botinda ka muta beti mutu tia bomi muta le bo sepeli. Alors bo ke na CPI bo ke ne pe bo kolanda Jean-Pierre Mbemba kuna parce que ko fa ye moko te donc bino bozo décevoir batu na ndenga bien te. Alors yo mnanyo msusu soki Katumbi ozala no bien. Mozo kota na ba distorsion pamba. Alors to moni déjà PPRD a kangi 21 provinces mobimba na kati na Congo. Donc, que non, le peuple congolais a besoin de notre chef d'État continuer. Donc, ce qui est un référendum, peuple à l'oba. Parce que le peuple a lobby que Raïsa Vanda. Donc, biso pe na kata alon de ton dimina biso que non azalaza na poste wana. Alors, tous a besoin que tous en a paix, tous en a bolingo, tout le monde derrière le chef de l'État, tout le monde derrière nous, tout le monde a la distraction. Dernièrement, na oka ki caméra kene aussi na parole par premier ministre. Donc, ce qui est ça, parce que c'est un combattant, parce que dernièrement, au Canada, dans le cas de donc, on a choisi de porter l'eau dans la salle. On a un langage de combattant, parce que les combattants, le langage de Kabila, il y a des gens qui ont mais il y a déjà que Kabila a posté, donc a zala. Pourtant, tous les gens selon la prophétie de notre prophète Simon Kimbango Toyebike, alors que c'est lui où il y a 4 présidents pour construire notre pays. Donc, plus de la moitié est coquinante. Alors, nous avons un référendum pour un nouveau mandat de notre chef d'État. Donc, Makamute que doit passer sous 3 ans de tradition. Et vous avez vraiment 5 ans un nouveau mandat à Sika. Alors, constitution, on a parce que Salamana Bato, Moussous peut passer la constitution, Batu Loko là-bas. Oh, Moussous Ouazarama, métier, Nani, Olivier Kamitato. A comment na la constitution, on a. Donc, à ça, Mouto a décevoir Batou. Tant à décevoir, à ça, d'ici-va. Donc, Makambo, il y a comment il faut vendre la constitution. Donc, il faut que ça, la constitution en Sika, avec Makambo Sika. Alors, on a étant que militant, étant que cadre de PPRD, n'a pas si article, on a article combien. Donc, article, on a PCI au peuple congolais pas au pays, ça peut être bongo. Et ça, parce que l'esprit Sengindengwana, peuple congolais pas à Sengindengwana, donc, article, on fait ça là. Donc, les chefs de l'État, Azana droit, il y a qu'on se représenter autant de fois.
aussi longtemps qu'ils sont en bonne santé. Donc, article il faut zangater. Nous sommes des Africains. Tous en attendant, on a des santé. Chef de l'État, Azawana, Azana doit poser candidature naïe autant de fois au Yalingi. Et ça bongo parce que nous sommes des Africains. Tout le monde a bamboka mususu. Pourquoi pas notre pays? Pays à Congo et ça royaume. Royaume étant mola ndengiwana. Spirituellement parlant, nous sommes dans un royaume. Ato boye zandengwana parce que tu que bino tembeleka bino trop mais nous sommes spirituellement, nous sommes dans un royaume. Oyo, totam constitution, n'a esprit. Esprit, n'a pas prophétie, nous sommes autant mon akati. Tant ba loba ki aoumela vanda na place donc azala. Donc banalon de bandimi déjà chef de l'État azala parce que ti bozo mona ba kamé kona bandima na bango. Pourtant que ko senga beskize pas premier ministre zeleka que non talaka na zana choité parce que batouana soki na zawana kunaza côté na bango na zana langage wana te ya bango. Bako salanga mabeti t'imagine que ba beto na batebele zala ndenge ni. Alors ba kabiliste belé ndenge za awa ndenge ba msuba loba ki oh ba kabiliste bazo bomba non baza ko se sacrifier pour na mboka wana. Donc les gens au baza ko pesa penado ba pesi corps et âme pour na mboka wana. Alors parmi bino bozana batu mususu bozo benga ke non bazo bundela bongo ce sont des bateaux baza ba très bazo yana pour na kwa mbouye bino ba information na olobango so ngate. Alors moi j'ai fait pour vous donner des vraies informations ne ce que to kangi 21 provinces déjà. Bongo ye bango ndenge nini. Alors ele ozo salanga moi passer na zo ba keno bandeko bazo sala mal informé bazo ba information moka bien te. Laissez pas bamindele mususu bamindele ba combattant bazali bamindele bazo basala ba gelo kola ba kamere bazali aoya ambuye bino abike non ndenge za beko zala bo mais za bongo te tous a besoin un paix chef na biso azara na Congo président Sassou Nguesso ye wana sali référendum aleki azara na poste na ye mais bozo mona te que non ça n'a pas de sens ce qui lelo attend ndenge za langwana au président munga koti mais président n'a pas besoin que un jour bazana dialogue. Le président n'a pas besoin qu'un jour peut y ait un référendum. Moutuloko la Kamere, Moutuloko la Osogi Nani, Katumbi. A sali plus de 3 ans na mandat na ye. Batibele ba ye bakala bangote. Maleki sa mandat na ye, aleki sa 3 ans balobela te. Mais si ko pona muninga, si ko po sala mabongo parce que l'élection faut sala mana paix. Donc 3 ans ko to biso pona to bon sa élection ça il faut 5 ans mandat ya sika. Constitution pe ya sika salami. Ce que ça la réserve le mo que ça la maraté. Bible écoute ba tout ça bon constitution za Bible et ça mibeko yes mais mibeko ngo ba komarango na lobi mutu tangeli bino komba mutu moko aza déjà deceive mutu a deceive Jean Pembe lelo Jean Pembe mazo kufa na kata CI ya CPI lelo mutu Olivier Kamitatu akoma Olivier Kamitatu ayebike président Kabila ko umela et loko yo sala bango ndana ce sont des jalousie parce que ba yeba kate que prophétie wana oh le baloba que 4e président koza boya koumela kosala boba muya koumela donc tika biso to ya to ambouyer peuple alors peuple congolais à comprendre peuple congolais a besoin siko que no biso tout au travail parce que na kati na majorité présidentielle il y a des mobutistes na kati ba mobutistes musu bazana kanda ndenge ba bengana mobutu mais ba jeune bino tozotala bino na misu moko na musika ba jeune bino o ndenge zana nous avons des communicateurs na kati na majorité présidentielle ba kabiliste baza ba communicateur rebelle natangeli bino Hollandais Mafuta c'est un communicateur na kati ya PPRD wala kutu mutako boyezate to ça na ba jeune rebelle ba petit mike bazo bunana bazo kutu rien ils ne sont pas payés ba petit lokola ba ado mulamba azamona muluba petit zo travailler ado mulamba les formidables yoka kombo petit zo travailler pour l'intérêt à Mboka, il n'est pas payé. Beaucoup kangé bosala vati pour rien. Beaucoup keneli fait le pour rien. Tout ça n'a pas été belé. Notre futur ministre de la jeunesse, Miguel Nehemikiam, ce sont des bateaux bazo ndima vraiment que non bateau ba mona bango pour les longs nazo combattre azana sima. Il y a notre président sergent SG Henri Mouva. Bazo ko entraîner bana wana. De bana mo baza très intelligent. Ils ne sont pas payés. Ils dépenser énergie na bango, capacité na bango intellectuelle pour défendre la cause de l'État, pour éduquer la communauté. Vous savez, pour éduquer toute une communauté, c'est un problème. Parce que bazana ba langage moko différent. Bamusu batanga manga pona ko finga, batanga manengwana. Alors balingi vérité te tembeleka. Sikoyo 21 provinces au Kangi déjà.
À la demande du peuple payé parce qu'il s'y maté. Donc, tout ça bien posé. Les problèmes, c'est que non. Ce que nous devons faire, nous devons être derrière notre chef de l'État pour les supporter. À ça la vision, à ça la mandat naïe, au yabate belo atika nango bien. Biso tout ça la sima naïe. Parce que c'est, batouana bazako distribino. Mutuloko la nani oyo. Oyo, o azaraza sa mai, nani, kombone o nani, tato yo mbanda. Azako diserbino mbanda yebi que notre chef de l'État a koumela, il sait. Parce que parmi ba Mobutu, c'est au bazar la 4 azarabe information. Yango moni ke mbanda pa linga rapé ninité, élection té. Tant azobo élection pas yebit, élection bo ça pourquoi? Parce que Moutou azar na fa vendre na poste wana bourbe ça mbongo pour rien. Alors mbongo wana batia yango pour na alimenter Congo. Babilo que kotabie alors déjà yo sala malamu pour déjà chaque mois na Congo ba congolais ba futa maka. Salaire ezali ndenge zalaka kala. Ba obemina qu'ils ont souffert. Na te amobuka azu sala na magistrat 6 mois non payés. Alors les sabana moi sina bana ndengeni. Il travaillait na te amobutu. Na magistrature. Bazo futa bangote 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois futa bangote. Siko yo lobela siko obemina ko ndengeni que non président Kabila za mabe parce que moni changement. Et ça la batebele ba militaire au musu ba bana ko futa bango te nazana batebele na kati awa o nazana bango pour yozo loba batonga na sona bango yo yebite o yo kika ke no lobibo mais place na tchaka litoi na nga yo yebite place na zora be formation yo yebite. Alors je vous dis que nous devons supporter notre pays parce que ba mindele ba comment o se kabiso er moko bozo bomana bino na bino tant bozo bomana ça va rien changer. Bah marche, il y a pamba. Marche, il y a 8 km, marche au salanine, ça va faire rien. Alors, nous avons informé Bino Bandeko. Bandeko, tout va ça ba marche. Oh, bah ça va spécialiste, ça marche. Ce sont des bateaux, oyo. Ceux qui les lob, balbi que non, dengue, en a dit que na dialogue. Bacheko, bazole la route, bah comment on a bango en akati, batu na bino ba marche, wan. Bazole la bah comment on a bango en la, on a besoin de faire analyse pour qu'il y ait dialogue. Bosiko, autant bah rombouiller Bino, que non, oh, marche. Marche zéro et l'autre zate, ça n'a rien. Donc, tu as besoin de babima, welcome TV et PC, batu internet, il passe dans mon thème, surtout dans la Angleterre, batu sangana na nenga osaranate. Naba o bavanda ba babima, na internet na la Hollanda yo. Na la Hollanda, o eza communauté internationale tout, donc batu tout bazo tala, tout. Donc, ndeko moku tabino pasteur le barano sous ba nombre de vues até parce que déjà yeba inango, Sky yeba inango que dans le monde entier. Partout dans le monde balandaka. Alors pour nous n'angezaka que na lingi na biso ba congolais tous on a un esprit d'amour, tous ba ko se supporter les uns les autres, tout le monde a un esprit oya ko kitisa bato. Parce que mutu aza mandataire ose logo na ye botika ya se logo na ye. Boche le boko parce que c'est un congolais. Dernièrement, ezaki na bandeko musu ba combattant ba yelanga ce soir, 2 personnes ba yeme na maîtriser bango. Na maîtriser bango na bimoni bozana bino deme. Déjà soki bitumbi bandiawa donc ça n'a rien muta kufa zate mais ne bino nde basi na bino ba mona nga bino lisusu te ne ça n'a rien boyo sala ba bilo kona parce que ça va rien changer yango monique moi je suis pas faible je suis guerrier kabiliste c'est guerrier alors un kabiliste ne bozolo ba no to yebi bino etala c'est ça o ba ke maya moto ça va rien changer alors changement rozala ceux qui vont comprendre na bino ke muto bachene sikawana aza muto bino bolandela ka prophétie ya Simon Kimbangu tout ça la réalité omoni libi ne comment na problème à cause ya rozanga koyoka libi ekota na problème alors siko ndenge za mboka na biso toza na besoin ya problème wana te na kati na mboka na biso nous avons besoin que notre pays ait en paix et biso no studio ba ko marcher selon la volonté de Dieu alors na moni nati kabino bandeko bazo benga parce que nous avons un coup de film très important dans ce yamba car n'engé belle chose le kanaki bon on a ba image alors reportage ba image asuka God bless you see you.